Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis Maman Flore, votre mère, votre tante, votre sœur. Lelo naza susu ravi, naza vraiment nesengo. Koya une fois de plus, ko partager sujet mususu na bino. Naza toujours na cadre ya thème na ngai na bandaki la fois passée. Ezali le clé de la réussite de gens qui ont du succès dans leur vie. Et la fois passée, le bel qui échec. Et les lots quoi aborder. Deuxième sujet na biso, ezali la détermination. Et dès la fois passée, batu nyonso o bazo réussir na vie, o bazo ko avancer, o bazo mata, baza na style de vie moko boye, baza na makambo ba traversa, baza na ba principe, baza batu oyo baza na ndenge bazalaka. Et ndenge na bango kozala eza question kaka ya koyekola yango ya comprendre yango ekoko apporter le pe un plus ekoko apporter le pe moi ouverture moko boye na vie. Et nga personnellement azwaki ta na tali yango na étudier yango et puis na comprenaki po na comprenaki et na ko sala effort na saki conclusion na tiraki 7 clés o nga na monaki important. Et sur les 7 clés la fois passée le qui premier chose qui est important pe ezali échec. Et lelo tokobeta lisolo ya détermination. Détermination la nini? Na François le que fermeté dans la résolution ou la qualité de ce qui a un but précis. Biso linga to benga détermination nini? Mbamba. Molende koika mpiko yango na détermination. Donc okoki jamais ko réussir, okoki jamais ko kemusika, okoki jamais ko sama mo simba, so za mutu za na molende te. So za mutu ayika mpiko te, so za mutu oyo olenda na détermination te. Yango eza très important koyeba yango. Batu nyonso bazo kemusika na vie baza batu baza déterminé. Batu batika te. So abandi loko azo sala makasi de façon que a continuer yango tina suka. Wana eza détermination. Et la détermination na biso nakaboli yango na 5 petits sous-thèmes o eza très essentiel na kati ya détermination. Donc yango penza ekoki kozanga te na kati ya détermination. Yango toyesa ki détermination na makambo sala etambola malamu. Donc na kati ya sous-thème wana eloko liboso oyo mutu fo yeba. Donc comme premier sous-point ya détermination yo fo yeba ezali so ni mosama makambo simba na vie na yo. Faut la confiance na yo moko. Omoni eloko nso osala na vie soki osala okwayaka na yo moko te ebaki makambo osala ebilo simba te po osala yango na molende te po osala na assurance te ke okosala yango et okoki jamais ko réussir soki oyebi te soki oza nani po banda kokroire na yo moko il faut oyeba soki oza nani faut komiyeba soki oza nani. Il faut qu'on soit temps, il y a qu'on étudier personnalité na yo moko. Ko kota na kati na ko soit temps ya ko communiquer quand même ko soit temps ko yeba ozanani o uta wapi ozo lingo kende wapi. So mi yebi malamu nde osala ke o koma na confiance na yo moko. O koma ko ndima makanisi na yo moko. Omoni, wana za premier point. Donc il faut zala muto oyo on a confiance en soi, comme premier point. Deuxième point, ezali, il faut s'amuter ça positif. Donc, la news on ça la vie na yo. Et là, on a le conseil yo, il faut oyer kola, makanisia malamu na mutu. Ça là vraiment quelqu'un de positif. Donc, tant que ça les locaux, ça na kondima ke loko ko simba. Avant mo bandango, on so continue de esprit que oyo de la bandia obwe et au simba. Soko zana kondima vis-à-vis na yo moko te ozana croyance positive te okoza déterminé te parce que oza toujours limité makambo soko bandi oloke musika te puisque oza l'esprit positif te. Et troisième point ezali entourage na yo, entoure-toi ya batu oyo pe baza positif. Eza pasi pour l'entourage na yo soit positif. Mais non, par rapport à projet oza nango tant que je développe un projet, par rapport à un projet,
Faut koyeba na nani okobetela lisolo ya projet na yo. Faut koyeba na mutu nini bokobetela lisolo ya malamu. Kobetela lisolo ya projet na yo na mutu nyonso te. Parce que l'entourage na yo bato nyonso bakozala positif te. Pour moi, le troisième point, entoure-toi des personnes qui sont positives. Oui, mais ça passe si vous êtes positif. C'est la raison pour laquelle, si vous avez un projet, vous êtes obligé de mettre sur un si vous avez besoin de solo et un projet, il faut que vous asa vraiment na esprit moko ya malamu asa na kondima ako soutenir yo na kondima koya ko exposer ba projet na yo pa mutu te akoya ko empêcher yo o réfléchir correctement akoya ko yebisa ok non esimba na ngote na bi tel tel aspect boni basala ngo esimba na ngote donc tu osala ngone ko simba na ngote tika na yo faut que ba bato lolenge wana donc tant que ba projet na yo faut que ta bato basa positif faut que confier ba projet na bato basa na croyance moko positif bato ba ko zwa yo ba matisa on niveau moko ya croyance moto yo ko apporter un plus na croyance di bato yo ko pesa ba projet na yo ko talisa ba projet na yo donc faut que veiller na entourage et le quoi troisième point entourage au travail bon par rapport au projet moko songolo fait bato basa ko dima makasi ko basa na croyance moko positive. Et quatrième point important, il faut qu'on sache fort et qu'on inspire les bateaux sous. Quand nous avons un projet, il y a autant d'andako, hein? Quand la baninga autant d'andako avant ba salande nini, renseigne-toi. Oui, inspire-toi. Depuis qu'on s'inspirer, et ça m'a bêté, et ça fait le sous-noté. Pour biso la tendance, sous mninga tout à l'heure, et ça là, nous avons des tika qui est jaloux. Non, non, non. Qu'on s'inspire les locaux, ça n'a rien à voir avec la jalousie, hein. Et ça même pas un rapport. Et ça juste que, moutassa les locaux bien, à ça quoi exemple pour nayo, au tali nenga sala ki oye koli. Allez, parce que au baxi wa ba idée nayo, au baxi moi makas na okondima nayo détermination so yayo sangisi allez au sala pe projet nayo. Omoni et ça m'a besoin de copier ndenge yo sala ki vraiment ndenge vraiment yo sala ki exactement ta copier wana sala passe. Bon si longtemps mutu à s'inspirer pour aller que les locaux mots peut permettre d'avancer et ça m'a bêté. Donc il y a une bête à cette place wana et ça le quoi point 4 nangai tout ça l'effort tout s'inspirer na batu mususu. Pour mutu azala nzinga na yo o asala likambo wana bien. So ko côté ya yo tala yango o te yama pour o évoluer pour avancer. Et cinquième point so liwo ke musika na vie oyebi faut ko exactement le ko lingi. Faut que pensa eloko nini yo lingi faut oza mutu oyo osaba projet moko clair so lingo évoluer vite olingi apporter fondement na vie na yo olingi makamba bien ya na vie na yo ya za ba projet clair ba projet no feza clair oyebe eloko lingi ozuli yango temps o étudier yango au vendre période ozo sala de façon que projet yango ya aboutir ba solution ezali ezali pour permettre yo aux attend il y a développer projet na yo omoni dans un exemple moko banal so on a besoin par exemple on somba kaka to ranti on somba voiture on a un montant ya somba voiture donc prix ya voiture on a maboko na hote ko s'organiser ndenge nini obani ko mo mbongo na ndambu tu ko somba voiture wana dès que ça projet moko à long terme no suli en temps omoni et ça va projet mususu et c'est vraiment fort temps na énergie na détermination donc si s'agit même de projet na yo o sende yango ba projet mike donc o kabola yango ba projet mike pour o zo résultat o za yango besoin sala yango et au pour ko projet na wana papier o komi yango pe o coller yango quelque part au mona yango mikoro nyonso o tanga yango couramment pour pesi makasi ko bana ko luka po o kokisa ba posa na yo o atteindre ba objectif na yo. Donc, on a 5 points, on a bon qui na point à détermination. Donc, si on a la bien déterminé la vie na yo, il faut d'abord la kondima yo moko, il faut la croyance na yo moko, il faut la confiance de soi. Si on a la confiance na yo moko te, il m'a rappelé comme ça te. Et là, il balé, il faut la positif na vie. Tant que ça il faut la kondima ki rosimba. Faut la kondima ki rosimba. Et là, il ça tout. Entourage na yo, faut entourage à bateau pe ba ko soutenir projet na yo so moni ki bato za na bomba ko soutenir projet na ote
kometela lisusu projet na yo te zala nango yo moko nzambe aide yo. Et quatrième point important, soki ozolinga osala eloko omoi apesa kobandela te, inspire-toi des autres. Tala baninga oyo baza nzinga na yo makambo basala yekola na nsima na bango ekosala yo bien, ekofongola yo baporte, ekopesa makasi ozala omoi na idée par où okokobanda. Omoni mpe cinquième point important ezali fo koyeba exactement eloko oza nango besoin. Soki oyebi eloko oza nango besoin okosambrouye te, okosestresse te, peu importe bavague ya vie oyo koya na vie na yo, peu importe badifficulté oza déterminer na projet na yo parce que oyebi exactement ce que tu as besoin. Omoni vraiment ce qu'on peut retenir na journée ya lelo ezali ke soki olingi ozala gagnant na vie yeba ke un gagnant c'est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Kobosana yango te, avec de la détermination et du temps, tu viens à la réalité. Donc, aussi longtemps, osa déterminer, on se donner temps. Yeba ke blonso l'autre rawana. Tout devient réalité après. Parce que ça m'a comme mourir qui date mutu no so travailler yango pozo bunda pozo yango. Vraiment, il y a un comme deuxième point la détermination. Donc, tani mbalasima et to relever la troisième point na biso. Bonne soirée, Zambaza na biso.